RDC, tous allez remercier bien midi, bon, c'est la colonne émission à www.zoommail.com. Donc, si vous avez vous allez comporter toujours confiance dans l'émission à Bino, les lots de Boumeli Bino, Sango, Obolanda, Namoko, et Boumeli Bino, et Boza, la Katan, Sina, Boufandi, Boyo, Kanini, Boumeli Bino, pour être mission, vous allez site Oyo, tous allez vous avez information dans cette source, on a informé Bino, paye toujours à partir pour y monter, paye tout pour y Bino, Bamaka Moningue, et Zali Komikana, Ninga, la moyenne était tout ce Bino, Bino, vous allez comporter confiance dans www.zoommail.com, vous avez la visite à Boufandi, Dina Moma Oyo, beaucoup de Bassan Bino, vous allez causer là. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopesa bino basango ya mboka na biso makambo ezali koleka. Mais lelo tokolobela mingi na oyo etali ba leader na biso ya mboka Congo to ba homme politique ya mboka Congo oyo bazali koluka ete bango nde bakamba mboka pona lobby oyo ete bango nde bazwa relève lelo tokolobela pe pona bango pe tokolobela ete pona bakonzi oyo bazali na Congo. Bandeko lelo tokoloba nini lelo tokolakisa bino mwa révélation moko oyo ete bato mingi baignoraki yango na moment ya deuxième république mais lelo nzambe aye kotalisa yango na bato oyo asili kopesa bango sagesse na république oyo mpe basili kocomprendre yango. Bandeko babolingo likambo yango ezali nini mingi na basi bakotuna mais likambo yango ezali yango oyo likambo yango ezali oyo bandeko ntango ya deuxième république toyebi ndenge bakonzi mingi bapesaka confiance na bango na bato oyo etali bandako ya molili to banganga ndenge tomesana na koloba na monoko na biso mingi bazalaka kopesa confiance na banganga bakoyebisa bango bamakambo ndenge na ndenge babandaka kokanisa ete wana nde ezalaki suka ya makambo mpo ete babatela bokonzi na bango. Alors babosanaka ete banganga mpe bazali bato lokola biso nganga mpe akoki kokufa nganga mpe ayokaka nzala nganga mpe akotaka na toilette nganga mpe alalaka pongi neti yo moto nganga mpe azalaka na besoin ya mbongo donc nganga azali na babesoin nyonso oyo moto ya mokili azalaka na yango mais ezali kaka na moto moko oyo ete azali mokili ya makambo nyonso nzambe nde akoki kozala na makambo oyo moto akoki kozala na yango te eloko bato babusanaki mais toyei komona ete na moment ya deuxième république bakonzi na biso ya lelo bayebi solo nzambe tozali komona ete bango bazali kotia nzambe liboso ya makambo nyonso ezala likambo lingi esalama na mboka bazali kobondela nzambe yango ete nzambe lelo azali kotinda ete na bato bazalaki banguna na bango bakoma kolinga bango lisusu mingi mpe nzambe abandi kofungola baouverture esika nyonso tu kaka ezalaki nzambe azali kofungola baouverture lelo bato mingi bazali koyeba te tina nini roi ake na Congo malgré baprotestation na bango malgré bamarche basalaki roi ake na Congo parce que ete ezali roi ake na Congo po ete na volonté ya Kabila to te non roi ake na Congo po ete nzambe nde moto afungolaki nzela po ete président na biso Joseph Kabila akokaki koloba ete alingi roi aya na fete ya le 30 juin roi akokaki mpe koloba ete nakoya te mais roi soki akei na Congo ezali te po ete nzambe afungoli nde nzela nde nzambe alakisi ete non kende na Congo okende ngai nde napesi yo nzela yango ete bakonzi ya Congo bayebaki secret wana lelo bakomi kosalela yango. Bandeko tokolakisa bino mwa vérité moko oyo tozali koloba ete banganga bazali bato ya lokuta banganga bazali bato oyo bakosaka kaka bato balobaka vérité te tokozongisa bino mwa nsima moke na mwa lisolo moko boye bato mingi bayaki yango te mais lelo tokorevele bango tokorevele bino lisolo yango ezali nini lisolo yango ezali ete homme politicien azalaki vice président na république démocratique du Congo avant bakanga ye lelo azala na boloko ntango azalaka na Congo azalaka kosala batourne na ye mais apesaka confiance na ye mingi na bato oyo babengi banganga oyo bazali koliekisa bato avenir moko oyo ezali na ntina te avenir moko oyo ezali na lokuta na kati po ete nzambe nde moto apesaka avenir ya solo. Alors vice président wana abandaki kosala tourne na ye akendaka kokuta na nganga moko boye nganga yango babengaki ye na nkombo ya Viechi Pepele azalaka escroc ya kosakana te mais vice président apesaka ye confiance po ete Viechi Pepele asalelaka ye mwa banimero moko boye amonaka ete Viechi Pepele azali mpenza moto ya solo. Alors vice président akendaka epai ya Viechi Pepele lokola azalaka mpe moto ya lokuta Viechi Pepele asalaka nini akendaka azwi oso ya nyama ya nkoi oyo batata na ye bakoko na ye basi babomaka la revandaka nango na village Viechi Pepele azwaki yango alatisaki président ya MLC na kingo mpe apesaki ye mwa nzete mpe azwaki makasa ya kwanga bandeko bofungola matoi azwi makasa ya kwanga akangisi yango liboke na kati ya makasa ya kwanga wana na kati kuna atiaki na ye kaka babiloko moko ezangi ntina atie bamanzaka atie na mwa bamisuni ya makayabu akangi yango na singa mpe asalaki yango lokola mwa bato moko ntango président ya MLC akendeki kuna ayebisi alobi simba eloko oyo napesi yo yango nde ndeko banda kobatela yo i ndenge bozwa bokondi na Congo bandeko babolingo botala kokamwa Viechi Pepele apesi ye yango ayebisi na président ya MLC ndenge napesi yo babiloko oyo il faut osala tourne na Congo okosala tourne okosimba na baton oyo yango nde ekobatela yo yango nde ekopesa population bandeko babolingo ezali pasi mpe mawa Viechi Pepele apesi président MLC babiloko wana Jean-Pierre Mbemba mpe oko azalaki na confiance ale aorganize mwa tourne moko aza aussi asimi mpe mwa baton wana oyo bapesaki ye ya makasa ya kwanga soki nde ezalaki na oka makasa ya kwanga na babiloko batiaki na kati ya lokuta bamanzaka na bapoala niawu
nyau na bampwali ya mpuku na mwa babiloko mosusu oyo vie chipepele atiaki na kati mpona kolakisa ete ye nde azali nganga ya solo oke lokuta ndeko ezalaki nango lokuta Jean-Pierre Mbemba apasali tourne asimbi mwa baton wana bokomona boza komona yango na bilili ezalaki na yango kaka makasa ya kwanga na bapwali ya nyau na bapwali ya mpuku na manzaka ya nyau na bamanzaka ya mpuku na bampese donc na bapapi ya mpese atiaki mpe na kati na bitu ya bamabanki atiaki yango na kati donc atiaki babiloko moko ezanga za tina alors Jean-Pierre Mbemba asalaki tourne na yango Jean-Pierre Mbemba apesaki mpenza confiance mais vie chipepele ayebisaki nini vie chipepele ayebisaki ete mokolo yo kozwa likambo kokwela yo esika yo kozala likambo ekweli yo ata yo ozali na possibilité ya kosimba bato wana te garde du corps na yo akozwa kaka bato wana akomema yango esika likambo ekweli yo il faut abeta yango 3 fois na loboko okomona ete makambo nyonso ekozala résoli bandeko babolingo bato wana Jean-Pierre Mbemba asalela yango ntango azalaki vice président na Congo azalaki kaka na confiance te ndenge vie chipepele apesi ye confiance alobi na yeba makambo ekosimba mais na ntango eyaki koyinda ntango baye kokanga Jean-Pierre Mbemba akomi na prison mokolo mosusu Jean-Pierre Mbemba rappelé alobi yebisi mwasi na yebisa na garde du corps ete vie chipepele apesaka biso bato moko amema yango awa na mokolo ya audience na ngai mpo abeta yango 3 fois mpe makambo ekosimba alors eloko nini esalaki garde du corps na ye bakendeki nango mokolo ya audience babeta mais rien waya babeta waya mokolo mosusu garde du corps akei ayebisi mwasi ya vice présidente alobi me mama eloko oke nganga apesaki biso tokei kuna na tribunal na audience eza kosala tobedi baza kolibere kaka papa te est ce que koautorize biso tofungola yango te toyeba soki biloko nini nganga wana vie chipepele apesaka oyo eza na kati mpo ye alakaki biso bamakambo mosusu mais biso tokomi komona epe makambo mosusu mwasi ya vice président alobi bon ngai namoni nde mosusu bokosala te bofungola yango nani bandeko bagarde ko bafungola yango bamona makambo na yango bamona makambo na bango batala na kati bo bamoni bapwali ya nyau bampwali ya mpuku manzaka ya mpuku manzaka ya nyau donc na mwa bamorso ya bamakayabu donc atiakatiaka na kati epesi bango kanda balobi ndo bakende koluka vie chipepele esika bamonelaka ye bakende boye vie chipepele asakende akonyoka yango tozali koyebisa na bino banganga bazali bato ya lokuta bapesaka bapromese ya lokuta yango na lelo président Joseph Kabila na mama Olive Kabila bakomprendre système wana tala lelo bakomi koevoke nzambe na kati na makambo na bango tala site bazali na yango baon politicien botika nzela ya banganga ezali makambo ya lokuta bomoni ndenge balie Jean-Pierre Mbemba 3 points na vie chipepele lelo Jean-Pierre Mbemba yo wana azali na lubwaku audience na ye ezali kobanda kala te bandeko babolingo mokolo oyo ntango bagarde du corps na mama vice présidente bayaki koyeba ete vie chipepele babiloko basalaki ezalaki baaventure atielaki bango bapwali ya nyau manzaka ya nyau bapwali ya mpuku manzaka ya mpuku mpe bapilipili ya mike na bamwa bakwanga na baposo ya makayabu nde bayaki komona ete atiaki yango na kati ya baposo ya kwanga wana nde basutukaki me mokolo oyo mama présidente akendaka kotala mobali na ye na tribunal ya TPI na akendaka kotala mobali na ye na prison ya TPI ntango baautorizaki akota ntango akotaki ayebisi mobali na ye alobi ete nayebi ete papa likambo na koyebisa yo ekosala yo mpasi mais kanga toujours motema lakisaki te ozali mobali mpo ete komitungisa te mpo na yango nayebi ete topesaki confiance na papa chipepele tokanisaki ete papa chipepele akosala bamakambo minene mais nzokandi papa chipepele mpe aitilizaki mensonge kati na biso nde ayebisi na mobali na ye alobi ete oyebi bato oyo basimbisaka yo mokolo oyo osalaka tourne oyo balobaki ete bato wana nde ezali na bapouvoir nyonso oyo ezalaki ete makasa ya kwanga nao bakangaki nzokande na kati ya bato wana papa mwasi na ye avandi kimia apres mobali alobi mais elobati alobi non tokosenga na yokanga motema zala mobali nzokande na kati kuna ezalaki na yango bapwale ya nyau bampwale ya mpuku manzaka ya nyau na bamanzaka ya mpuku na mwa baposo ya mike ya makayabu na mwa biloko ya mike nganga wana papa chipepele atielaki biso na kati donc ezalaki na yango bakisa lokuta mbala moko président ya MLC akamwe ya sutuki botala na foto ndenge atie elongi donc atali mosi na ndenge ya nsima kamwe ya ndimide alobi malgré babiloko nyonso napesaki papa chipepele nzokanda atielaki biso bapwale ya nyau manzaka ya nyau bapwale ya mpuku na manzaka ya mpuku na babiloko ya mike na kati mokili donc yango na toyebisi bino ete ebongi na bino bolanda nzela ya nzambe botika nzambe te bandeko botika nzambe te botala kaka na foto wana ndenge vice président azokisa ye elongi nsima atali mwasi na ye donc émotion andimaki teke vie chipepele abokaki kotiela ye bapwali ya nyau na manzaka ya nyau bapwali ya mpuku na manzaka ya mpuku na kati ya mwa baposo ya kwanga oyo akangaki vraiment vie chipepele asimbisi vice président touche ekosakana te asimbisi ye touche